toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote na bino tozali na esengo ya ko retrouver bino lisusu boyebi kaka soki sujet d'actualité ezali soki sujet moko songolo ezali pona tosala analyse to pe to réfléchir to ezitaka te kozonga epa na bino pour que tokoka ko partager analyse to pe réflexion ensemble to pe komemela bino carrément information pona baoyo bayebi te neti sikoyo eyebani ke mikolo nyonso tu nungu ezali na kati ya poto autour ya artiste musicien Fally Ipupa oyo azo projeté kobeta un très grand concert na salle ya oyo ex Bercy oyo lelo ezali kobengama na kombo ya Accor Hotel Arena. Donc Fally Ipupa après Koffi Olomide, après Werason, après Papa Wemba, après Jibem Piana, Fally Ipupa yepe a emboîté le pas na baine na ye a décidé à beta concert wana na kati ya Accor Arena ex Bercy. Mais boyebi phénomène combattant oyo ebanda depuis régime ya Kabila oyo ezalaka na ba revendication politique par rapport ya ba makambo ezoleka na mboka ba interdisa ba concert ya ba musiciens na kati ya poto mingi ba musiciens bazali ko uta Kinshasa tolobi bongo. Pourquoi? Parce que toza ko remarquer que ba musiciens oyo bazali ko résider na poto baso continuer ko beta yana même ba beta ka chaque samedi chaque dimanche mais toujours kate ke ba combattant ba kende ba telemela bango mais ko telemela kaka ba musiciens baza ko uta à Kinshasa ba telemela déjà Fally ba telemela Ferré ba telemela Jibem Piana Yasuka ba uta ko telemela héritier Watanabe ou beta quitté na Olympia finalement concert komaki annulé ba telemela ki même peu musicien chrétien Moïse Mbiye mais yé heureusement pour na yé concert ezalaki organisé par ba congolais et donc a beta ki na yé quand même. Mais voilà que Fally Ipupa yé na concert na yé ya vendredi, ce vendredi donc le 28 février pour que akoka kobeta na kati ya Bercy ba combattant bazali pe ko se mobiliser pour que ba empêcher concert wana na ndenge ya habitude na bango. Alors débat ezali ko tourner makasi autour ya concert wana nombreux ya ba congolais ba monique interdiction wana ya ko boya ba misela miso ba bete zali lisusu comme tel na sens te puisque Kabila zali lisusu na bokondité alternance salami déjà Félix Tshisekedi moko ya ba combattant komi na bokondi. Alors pourquoi ko continuer na attitude wana ya ko empêcher un artiste musicien ko kakosa musala na ye alors que Paul Bango pe ba combattant wana ba fandaka na banda côté ba kendaka pe ba misala na bango et lobi nango Koffi Olomide ko interdire ba musicien ba beta te c'est bien par rapport aux besoins revendiqués mais ba politiciens pour lesquels bino boboyi ke ba artiste ba beta pour besoin estimer que ba artiste baza ko soutenir ba politicien wana bazali na ba chauffeur ba kumbaka bango bo pekisa pe bango bazali na batu balambelaka bango bo pekisa pe bango bazali na jatolo bakaka ba couche nyonso ya société bazali toujours peu autour ya ba politicien wana à un certain moment sengelaki ko s'arrêter na no koyeba soki sens ya combat wana lelo ezali lisusu kaka to pe sengeli ko reformuler combat mais niet certains combattants ba comprennent qui bazali kondima ke concert ekoka kobeta mais d'autres baza toujours très radical bango balingi absolument coûte que coûte ko empêcher ango beaucoup se souvenir même na Kinshasa un journaliste je pense qu'atikala kaka peut-être dans ma réflexion un journaliste Jakindala à l'état qui même na ba média mais en tant que politique oyo a déborda qui na ba maloba na ye to salela ki ango pe d'ailleurs moi analyse et c'est ka to fustija qui maloba wana ya Jakindala qui frisait la haine la jalousie à l'endroit de Fally Ipupa. Je ne
parle même pas du musicien, mais de la personne de Fally Ipupa. L'empêcher coûte que coûte à bétater, et même pour suggérer, même s'il faut que tu aies ta bombe, bombe, et là, il commis incitation à terrorisme, incitation à haine, et tout télémelaki yango, et heureusement qu'il est revenu à la raison, à comprendre, et à qui qu'on retirer malobana, et wanape, à s'excuser qui payer, à estimer que Fally Ipupa, à coquine kobeta. Alors, étant donné que na makamunyo, surtout ceux qui olingi, au presté, na salle moko songolo que ce soit pas na biswa wato na ba mikili mususu na ba mboka nyoso ezali organisé au kosenga ba autorisation ezali nécessaire pour que au sala na ba service compétent pour que au kokako ko prester parce que salle lokola accord arena ex Bercy eza salle moko batu ba kokota ba 20 000 personnes tout ça ko souhaiter pour na Fally kokako sala plein lokola papa nae musical Kofi Olomide lokola Werason akokako sala lokola papa Mbappé Jibem Piana tout ça qu'on souhaitait pour na ebongo alors et qu'on senga que ba service ya sécurité et qu'on zala au courant na événement on a peu ba disposition et soit au cas où débordement qu'on zala pour ba yeba ko gérer situation en aboyebi sika ba tuebele ba sangani plus de 10 000 plus de 15 000 et sengeli vraiment sécurité moko ko zala alors ba combattant peut pas na bango ba sala qui peut demande na bango pour que ba koka ko sala manifestation na bango en marge il y a concert wana alors préfecture il y a Paris et tranché préfecture il y a Paris et bimisi arrêt moko pona ko trotanga la bino mwandambu trotanga quand même nyo sauté mais en gros tu estimer que zali en tout cas bataille moko Fally a gagné parce que tu veux que le bataille que ba combattant baza totalement vaincu parce que concert et bétamina nous le dirons nous verrons bien lorsque Torokoma le 28 donc d'ici 3 jours tant que Torokoma le 28 2 jours d'ailleurs parce que le autre mercredi le 26 donc dans 2 jours Tokoyeba qu'est-ce qu'il en sera mais du moins Bakondi Oyo ya Paris ba autorisé concert ya Fally concert à Fally est annulé et en marge il y a concert wana ba interdire toute manifestation tout autour il y a salwana accord arena ex Bercy donc na banzela nyoso te ezali nzinga ya salwana ba pekisi ba manifestation c'est dire que ceux qui combattent linga manifester a ko manifester musika a ko pousse na kutu pene il y a accord arena te o tobenga kala Bercy alors na otanga kaka mo muke arrêté wana to eza arrêté numéro combien c'est un document officiel arrêté numéro 2020/00177 instituant un périmètre à l'occasion du concert donné par l'artiste congolais Fally Ipupa à l'accord Hôtel Arena le vendredi 28 février 2020, au sein duquel les rassemblements revendicatifs en lien avec ce concert sont interdits. Je répète encore, Nazo Bandela Kotanga, document officiel, il y a cabinet, il y a préfet, il y a Paris, et le Biboye, arrêté numéro 2020/00177, instituant un périmètre à l'occasion du concert donné par l'artiste congolais Fally Ipupa à l'accord Hôtel Arena le vendredi 28 février, au sein duquel les rassemblements revendicatifs en lien avec ce concert sont interdits. Donc c'est une belle victoire pour Fally Ipupa, mais Zali victoire pour la Fally Ipupa Kakate, Zali victoire pour ensemble il y a artistes congolais au Yopé pour une fois, Bazali ko se montrer solidaire, peut Bazali ko soutenir Fally Ipupa parce que ko gagner à Fally Ipupa Bitumba Oyo et ko permettre à ceux que culture nabiso nanzela ya ba concert et kokako zonga sur le plan international et Paris Zali porte penza ou tomboli culture nabiso parce que na ba salle nango ya minene ba artiste nabiso ya minene belé ba presta kuna pe et boostaki penza musique nabiso makasi interdiction na ba combattant et contribuer kaka na komatisa musique ya batu ya bamboka misusu pe ya kwa faiblir oh ya biso alors que nous avons des artistes tellement talentueux donc voilà. Alors, Narotanga arrêté wana mobimbate, mais na ye kaka na article 1er na yango oyo balobi boyi. Les rassemblements revendicatifs annoncés, déclarés ou projetés pour le vendredi 28 février 2020 en lien avec le concert donné par l'artiste congolais
Fally Ipupa à l'accord Hôtel Arena sont interdits dans le périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses. Donc, pesibiso liste ya balabala ou ezali tout autour ya Salwana accord Hôtel Arena ex Bercy et pas iwapi ata combattant mon côté bamona ye ata ndindi ya combattant bamona ye nanzela wana te azali ko revendiquer soki nini. Tozali na rue Villio, rue de Bercy, place du bataillon du Pacifique, boulevard de Bercy, rue Corbineau, rue de Bercy, rue de Pomard, rue Joseph Kessel, quai de Bercy, pont de Bercy, jusqu'au quai d'Austerlitz, non inclus. Quai de Bercy, quai de la Rapé et rue Villio. Voilà, n'habitez ce qui nous souana, répété, mais du moins nous avons une idée sur périmètre oyo manifestation ezali interdite oyo revendication ezali interdite tout autour ya concert wana oyo koza susceptible ya ko empêcher bon déroulement ya concert wana. Donc c'est une victoire très très importante. Il y a Fally Ipupa pe ya musique congolaise dans son ensemble. Tu vous rappeler que Koffi Olomide Azali papa musical ya Fally Ipupa, l'homme par qui Fally Ipupa a été révélé dans le monde entier. Oyo pe à Fongola Nzela wana ya Bercy, le premier africain subsahérien du moins oyo affronta Salwana pe atondisa yango, c'est Koffi Olomide. Koffi azali ko soutenir totalement Fally Ipupa pour ka koka ko beta concert na EP makambo wana ba combattant koka ko sila. Werason de même pe atindela ki Fally Ipupa un message d'encouragement, un message très important que baza simanaye héritier Watanabe Motona Tembe o batu bazao kanisa ke Temba ngwa tela ka Fally héritier zali pe ko soutenir concert ya Fally. Faire Egola, oui, et Boyoki bien même faire Egola, za pour soutenir que Fally, il faut à bêta, il en va, il y a survie à Bangonio surtout parce que cette fois-ci ou rien, nazomo la tête ce qui concerne il y a Bercy va empêcher en bon il y a Olympe ande bakondima Olympe lokamuke. Donc Didier Lacoste Tolanda qui paye yep Zali de cœur na Fally pour pas soutenir yé Fabregas, maestro Fabregas de même yep aza ko soutenir Fally pour pas à Makasi pour na concert na yé Robin Mundi Boutokolobate parce que ça l'un des invités il y a Fally Ipupa. Donc voilà musicien congolais Zali soudé tout autour il y a Fally pour parce que finalement comprendre que c'est l'occasion ou jamais il y a qu'à mettre fin na embargo ou batila bango beta kate alors que bango moko combattant wana bazali parfois même couper ça ko sala ba playback tout le monde qui dernièrement moko boketu na manifestation moko wana boketu azoyemba biso qui combattant tie pembeni et donc boko quitter koyaka kanabilo lokola bokoto et puis bo empêcher baninga alors que bino moko boza kosala en même temps bolobi que na Congo bazobo ma effectivement na est batu bazali effectivement kokufa pe c'est un fait mutu moko akoni yangote mais ça ko empêcher pété bino ba bo na potobo kendaka misala na bino bo salaka botika artiste musicien sala musala na ça n'a rien à voir avec la politique, c'est de la culture et la culture eza moko ya ba branche na kati ya société moko ya ba branche ya batu. C'est d'ailleurs l'une des branches les plus importantes. Lorsque to lobi culture tozomo na kakate musique culture ezali ko englober même na façon na biso ya kovanda na bizaleli na biso nyonso to wana ezali na kati ya culture koyeba par exemple que kolobo e bazala kabo c'est la culture. Donc culture ezali kaka musique té et donc boko kité ko boma culture ezali très importante na société na biso surtout biso africain bantou. Donc culture est en place moko très très monene. Alors voilà et là on va intervenir rapidement ngwana toyeba que l'autorité compétente a tranché Fally Ipupa à Kobeta concerne un périmètre a été bien défini pour empêcher la manifestation surtout ekoki kozala en marge ya concert ya Fally et koka kosalema na ba périmètre ya Salwana ya Bercy na ba avenue oyo ezali tout autour ya Bercy balingi ba monata combattant moko TP ba disposition et kozwama na ba force de l'ordre pour la faire respecter loi.
loi. Boyebika ka nul n'est au-dessus de la loi. Combattant mon côté azapé likolo ya mibeko soki bozali ko senga ce que démocratie et kokakokota na mboka awa ndenge bino bozo estimer que démocratie kotina nte bo bandana nous pe akoza la démocrate ko respecter pe ba choix ya batu nususu. Merci beaucoup en tout cas biso DMTV o tozali amoureux ya culture o tozali ko soutenir culture na biso to banda masolo pe ko soutenir ba artiste musicien na biso depuis kala ndenge nyalangila balobaka depuis Kalambai to banda yango vraiment depuis Kala, ça fait plusieurs années, on ne compte plus, nous sommes autour de 20 ans où déjà DMTV aye barana ko soutenir ba culture congolaise, artistes et musiciens congolais depuis qu'avant même avènement il y a YouTube et comme le DMTV à Zalaka déjà nakati ya ba masolo, nous sommes parmi ceux qui sont très contents à ce que Fally Ipupa Kokakobeta concert on appelle c'est symbolique Kofi Nengetolobaki Kofi Olomide papa musical il y a Fally donc il peut Kolobo a remplacé un peu mes parents naé parce que Fally a perdu ses deux parents et donc Kofi Olomide Azalaki patron naé d'office Azali pe loko la parent naé Kofi Olomide Fungola Kinzela il y a Bercy a Fungola qui onka pona ba Congolais ta Fungola qui onka pona Afrique mobimba et Nzela wana a Bercy Kangamaki ba Congolais kande ba ils ont empêché Congolais mususu bakoka kobeta ngote voilà qu'un fils de Kofi Olomide en la personne de Fally Ipupa di Cap la merveille lelo ya zoya suko zongi sa musique na kati ya poto na nzela ya salle wana munene Bercy mais na kombo ya sika Accor Hotel Arena. Tout notre soutien pour Nayo Fally Ipupa peut conserver Coca-Cola malamu nde lokoto to souhaiter au-delà il y a surtout salami tout autour triomphe